Mbote mingi na bandeko oyo bomesana kolanda biso sur la W Radio Télévision du Solo. Salut toujours yabino DSV Diana solo photo de vous pertal kolo benfo. Bandeko bolandi bilili ba video oyo bandeko na biso ba congolais oyo bazali maltraité na kati Angola. Bandeko na biso ba congolais oyo bazali ko beta bango lokola ba mbwa lokola ba nyama et salamata na mboka mokote. Oyo, le président de la République, à mon peuple naïe, partout à l'extérieur, azali ko souffrir. Mais tout le monde ata maloba ya porte-parole ou ya gouvernement mendete, tout le monde agissement mon côté gouvernement oyo izenakat na mboka na biso yango nazali ko tuna motuna est-ce que nakat na mboka ya Congo nous avons un chef de l'État? Est-ce que nakat na mboka ya Congo biso tozali na basoda? Est-ce que autorité congolaise balandi ba bilili wana réaction na bango nini envers bandeko na biso oyo ya bangolais? Réaction na bango zali nini? Yango zali pasi mingi ba autorité congolaise soki bolande likambo oyo te tozali komona congolais aloba na kati ya Kisasa bokangiye, politicien aloba na kati na Kisasa bokangiye, journaliste aloba na kati na Kinshasa bokangiye. Toyebite mboka ya Congo tokome wapi? Ya solo likambu ya ndeko na biso journaliste Elizer ya solo azali mopanzi sango azana droit ya koloba nyonso tu botika ye libre. Soki bokangiye soki bo interpeller biso tokotelema awa na kati na poto botika ndeko na biso Léon Mulumba oyo azali ko défendre droit ya peuple oyo evotakie botika e. Nazali ko lancer appel na bandeko nyonso tu mokili mobima ba congolais esika bino bozali na sengi na bino bozala liboke botala makambo ya Congo. Gouvernement congolais biso na kati na radio Lisolo to sengi débat contradictoire na bino. Tozali na besoin ya autorité congolaise pale kana kati na radio Lisolo to sala ba débat contradictoire pambate o ezali ko lekana kati na mboka na biso ya Congo ezali lisusu normalité. Ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le photo de vous pertal ndeto kutani information o ebozongo vraiment à la ine parce que nazali ko interpeller na bandele lisusu gouvernement congolaise. Nazali ko interpeller bino débat contradictoire na kati na radio Lisolo toya to pasola mpoke toyeba eloko nini ezali koleka na kati na mboka ya Congo oyo bino bozali kokoka ko gérer yango te. Merci ceux qui boyeki message oyo numéro de téléphone à radio Lisolo ezali contacter tolingi ba débat contradictoire moto akimate moto pe akobangisa moninga te parce que trop c'est trop. Peuple congolais il faut atelema. Merci.